Parce biso dans le monde biso dans le monde ténèbres biso to miteka tout hein to miteka ton obi o miteka tout c'est que so le na kufi même ba boti sanga ba olelanga te babi ke mwana wana amiteka ya ye tout edinga moto na nyenge papa biso bana yo bato bandimi te kozwa invite chez 100 frères au kata na makasa aya pelouse papa pesa biso mbongo tomela ta masanga po bato bandimaka pouvoir ono ezaka na sa buto mpe na sa moyo simba bwe mama merci papa 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 lelo aza sina biso te atiki di biso déjà et puis aza déjà enterré donc liwa ye di ete yoni mama atiki yo atiki biso te atiki yo na nzoto biso atiki biso te oh omoni eke wana ezaka nzoto nzoto fe kende ti jésus babaka kene ekolusu baboma ye oyo ekende ezalani oyo oyebi nzoto nepo bino boolobaki edingo akufi bino nde boolobaki edingo akufi mpo bomoni nzoto ke siko biso toyebi ke aza mpo eza spiritualité mais yo oza piton non avant comme oh comme lelo piton il faut les carrément ba sacrifice ni on soit Alexa ba parent Alexa mwana boye na boye donc yo sacrifice am tout bon ba limingi libanda nde loka liboso na banda na mwana nga liboso akinda oh boteye na fille moko boye Hortense deuxième komo kende libanda nde na kokolia libanda na kokozwa mbongo na bwaki na nzela motutu yake okay oya na temi pembe na goudron na atala bano batindaka atalo kaka bona 12 na tindelo nyera molimo elekio ya solo wana donc lias na famille comment de libanda la famille alinga kotouche na famille te amona pe ba collègue nanga misu bakatia bakenda bakufa mpona baroki na kati kati eza sport ya kindoki soki moto alobaka noke kati ana kindoki te lokuta wana seke ye asitouche ke kindoki te seke ye asukaka na ye kaka technicien ezala technicien apesaka moto bakoma katiere mbongo mabe ezalaka te na mokili oyo tu eza mbongo kote mbongo esalamaka ewutaka mpe bajabi bazalaka wana mbongo nini ya mabe koloba mbongo bana mabe depuis kala kote ewutaka nati esundaka ye kaka biso ekaboli biso na maboko tokomolia mbongo ewutaka kaka na makila fibre ya témoin ayebi ke non plutôt abimisa mbongo ebele okatie moko abimisa na cérémonie na ye te oyo apesa edingo aza te basoma 13 ntaba comme apui cérémonie na ngai ya de quartier oyo baya ya minene oyo bayebani na afrique baya misu bayi mpona kobengisa fete misu bayi mpona kobengisa fete sepelaki nde matanga eleki mais vie pakele moko te ava kende na la moko wana j'espère que bomonaki fi moko akoyaki wana kufa te na famille balokanga shor shor ndoki oyo apumbwaka na butu yalaka soki moto aloti asali mwa rêve na mabe ngai naza mpe vi yango mpe nalobaki te otoke bango bakizeke nga shor efona olakisa bango kindeki na ngai na face bale babenga vi aboyaka kokende mpo baketiai na la mort alingaka te na micorbière ezwa mindondo kokoso tututututu esengaki makili balobi bijuki nzafo talobi bentel balobi bango tuna mwasi mpe alobaki ye moko edingo moto asalelanga cérémonie ye moko edingo moto ase sacrifie mpo na nga mpe ye mpe edingo moto amatisanga 4 poto si edingo bienvenue dans notre nouvelle émission Suka na Masolo avec votre MDC en bonne terre Francis en beauté la maman de Sénat. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne Trésor la télévision. Vous avez vraiment décidé de vous abonner tellement bien vous abonner. La chaîne de Trésor la télévision, on a fait une autre n'allait pas la maman rythme comme moi, maman rythme comme la maman de tous. Pour sans oublier mon cordon, j'ai donné ma rose, la personne en beauté, mon pote.
Kasi ma caméra na mona bien tablé ma vie yo wana cameraman moko ya propre ya mbina to so bote belé puis naza accompagné na moko ya ba chroniqueuse na biso journaliste aussi na kombo ya Deborah Bundu ma vie yo wana to so bote belé merci to ndenge ko accompagner ngai et puis na sa nonga passer mboke so na fa na kiti na ngasa ke na bi invité moko baza spécial pe professionnel lelo aza ya deux quartiers quartier wana aza moko ya Brazzaville moko ya Kinshasa kombo na bango nyonso bale bapiton émission oyo eza vraiment ya kokoba bapenake nayebi te donc bino mo bolanda vraiment nde émission ekende boza vraiment desite ebenese pardon panzelanga caméra nakotisa bapiton d'Afrique na nga aza na bapiton na nga na obanda na piton ya Brazzaville epuis na oya na piton ya Kinshasa donc tokabola boko na bango toza vraiment piton pardon na ndenge ya mabe te vraiment baspectacle makasi seulement te mpona okime caméra bato oyo abeba bonsoir bonsoir maman. Bonne santé. Santé calme. Kaza sina piton d'Afrique na biso to travailler na ye na potsa ye piton bonsoir. Bonne santé. Ina bana na piton d'Afrique pour na ya na esima na zenge na piton to mona ki présence na yo et puis ya ya kupaki to mona présence na résidence yo di moi ko ile ko na bino mo et puis déjà enterré déjà ye na nyonso eleki wana nde toenterraki ye di mamo sinde se pasaki avec piton d'Afrique omoni yango eleki ndenge bon nga nayakaki matanga bandaki ve na nga na matanga ve tokabolaka souffrance tokabolaka mpe esengo en plus aza ve apesanga baconseil ekundi ve eloko ya liboso na remercier président république Fati Beton na oyo na ministre ya sport na oyo bango basali mpona edinge akunzi en honneur se présente wana na bakatiere première star oyo président république ayaka matanga na ye na ministre ya sport baza ebele te donc esalinga un peu bien azokende mpe Brazzaville na esengo. Ok, président, patron na biso piton meke mpe expliqué biso eloko nini ekisaki yo okoma sentiment wana ekikati wana okomelaki yo na ndenge bon nga nakoma quartier eza baso conséquence ya vie na problème na famille balokanga short short ndoki oyo apumbwaka na butu yalaka soki moto aloti asali mwa rêve na mabe ngai naza mpe vi yango mpe nalobaki te otoke bango bakiseke nga short efona olakisa bango kindeki na ngai na face alaka kosala mwa bademonstration na ngai na balabala naye kokutana na président na nga Kabou Assès Sirène ya génération Sirène katiaka ebele banégligaka meme nga bakoma meme so bamoni ngai na balabala boye comme nanga osala bakati ya balabala batinda bato ma boke komonisa bango bokende osala boye président na nga Assès abi te bokosala bongo te boamene ye boaproche envers ye bozwa ye bokomisa maître bango bazwaka nga mpe akomisaka nga maître nava nazala maître nazalaka déjà na likundu na nga depuis kala likundu c'est-à-dire cho bon nakoki kodetaille oyo tu te tomonaki biso nyonso na émission elekaki partout na jour ya enterrement yebi bakate basali vraiment cérémonie na cimetière yo mpo ozalaki parmi non oui oui nazalaki sur place osalaki ezalaki diffère nini botika molimo naekelaki bien ou bien ezalaki ndeni meke mpe koexplike balebetozimo ya télévision babi badécouvrir bon cérémonie oyo bakatiaka basalaki moto na moto ayakaka na calcule na ye eya moto mosusu ayi po azwa biloko eza chez ye yana moto mosusu ayi kosengela ye nzela vi akende malamu moto akei azala lese donc eza bongo moto tu ayakaka na décision na ye okokosala fête biso tu oyo bayi fête misu bayi mpona kobengisa fête misu bayi mpona kobengisa fête sekelaki nde matanga eleki mais vie pakeye moko te ava kende na la moko wana j'espère que bomonaki fi moko akoyaki wana akufaki yende moto asombaki molimo ya bato oyo mabe esalama na nzela te oui oui
to ya bi moya ki yemo ko sa tete ma ba to ndo banga ba de di sale ma po ya ba ba kundena ki mo se ki bote ki nene ko yango wana faut ka ku ko aso ma mi ma ba to anya so yango wana okay pour désordre salamati ko so mo ndi mo wana ndenge ni po ya ki matanga ya koma ni po ka ku ko ayaki matanga esprit tango etambolaka soki oza faible ekutai na edio oh za kande te oh do mo mo so do mo ni mo ni ka bo ya ye eza na mvutema oyo batindaki moto oyo atakeke azataki na libumo oui po tolingaki vi akende na kimia vi aza bondi te aza kuluna te aza moto asali ebele na Kinshasa moma butu moma baibu vi asali ebele tout le président leki na nsima akutaka na edinge ayebi te seke edinge bon wana eza vie sociale na ye nakoki kodetaille tout te donc aza lokola monument plutôt que tu n'es pas sur le baquet, puis on a pas que ça dit ça, puisqu'au moins il moyen de un jour au corps il dit il y a quatre mois on va porter ça comme moi qui dit pas à moi de dit à un peu du temps à faire sur la parole c'est ça qui cause ça na pour ça à je ne sais pas papa na ou bien les amis bon moi qui dit baba porter qui mon jour corps il y avait yaraki et une tagi Maroc au sundana ngoto ngesundi bali babenga via boyaka okindi pour pas que na la mort alingaka te même corbière ezwa mindondo kokoso tout esengaki makili balobi biju kinjafo talobi bentel balobi bango tuna mwasi mpe alobaki po vi akufaka na kanda akufi na kanda pourquoi akufi abandi okufa depuis quand akufi alamuki bala kufela na pays na ye ake kufa na pays étranger donc yango ezali mpe de kanda yango wana soki omoni bakotiaki makiliba po asenga na papa na ye bazokende tika ye bien bato bapanike te bato bazala accident te akende malamu empêche corbière te atikaka mekende normal milimo ya bato epema promete mnoto wana deux pitons piton ya Brazzaville na piton ya Kinshasa na meke mpe kosoda na piton ya Brazzaville sikoyo na koti piton ya Kinshasa déjà se présentaki piton meke mpe koexplike balandi ya tozomona na télévision bangi badécouvrir eloko nini epusaki yo okomaka tie bon ngai naza maboye ya liboso eloko epuse kona komaka tie mpona botemino na famille ya kati papa leki na ngai j'inspecte bakatiere tout bayebi ye nzimbi nkoi nzimbi nkoi aza papa leki na nga nabotami na famille ya bakatiere nde sikoyo lokola bandaki kosala deja sport naza daa na lit nayebi te fo nakoma katiere un jour nde bapapa leki na nga baza nde eloko esala nga nazala katiere yango wana nde sikoyo nde naza katiere. Est-ce que Katia, il faut un maître spirituel? Pour Katia, est-ce que au monde a Katia, au monde doit un maître spirituel? Est-ce que Katia, il faut un maître spirituel? Bon, normalement, tant que vous avez catch est la spiritualité. Et vous avez catch. Donc, catch est le roi, comme dans la vie ou la mort, pour maintenant règne wana. Pour les gens judo, mais ça boxe, ça karaté, ça mat balleté. Les autres, on a catch. Donc, c'est que vous avez déjà 4 poteaux. Sur 4 poteaux, là, pour mater, on va moutakala. Donc, on a moutaka na 4 poteaux au matate. Et on fait la spiritualité pour mater na 4 poteaux. Oui, il dit moto ndenge nini ikona biso awuti kotika biso relation nini bozaki na ngona yedi. Ko ba dit moto na ngenge. Bon. Avant to botama ko botama to banuki ne bakatch et tozana bana mike tozokende tala dingo moto na ngenge tozokota dingo moto na ngenge na zoko vie dingo moto na ngenge azo sepelanga zo beta batu azo sepelanga zo gagner batu azo sepelanga tout et dingo bana ko sala
nde eloko esalaki nanga na approche edingwe na pousse na pembeni edingwe mpo nga na amona edingwe parmi bana edingwe abimisa na ville ya Kinshasa soki abimisa bana mibale se nga na kati bato baolanda émission bayebi ke non ndenge azoloba wana eza edingwe nde moto abimisa ye nga tout va changer te mais edingwe moto abimisa nga Katiere Python na Congo Kinshasa awa donc nga ye moko edingwe moto asalelanga cérémonie ye moko edingwe moto ase sacrifie mpo na nga mpe ye mpe edingwe moto amatisanga 4 poteaux si edingwe donc ye di muta pesa makisi ye di muta komso katia ye di docteur comprend te bakatia ngo boko membeka nde ye di akufi kalana to kaka bino te docteur ngeka ye di akufi bino nyoso bokomi nga katia nga mona ye di bona eza nini non moni sikoyo ndesi babiso boye mpe première fois tosala émission na première fois mona nga babiso tolobaka te moni ya loka soda kenda guerre trop atambola na munduki te biso déjà toa bato moko boye mpo nga na carrière ya cash nakosala da 20 ans na cash apui na 3 fois champion du Congo na lutte nga bandi lutte na 8 ans nawana na minime na obunda gréco-romaine na 3 fois champion du Congo président ozalaki olela oyo nyonso ayi président olela na lutte ya fédération ça fait oui eza ya solo donc lelo bato baoloba catch nga naza catch baza bon neti mpo na nga eza ta oyo bango bazokoanvie mpo baloba bongo mais biso boye tozwa su ntango olobela mama catch te mpo tobandi catch ntongo toyebi mama catch toyebi baconsi na catch toyebi te catch etambolaka yango monaka moyo tolobela mama catch ezalaka te mais toa bacatcher banda ye di akufi tomoni bakomba ya bakatiere ebundami ebele wana obundi déjà combien de combat normalement nesi biso toa bana edungo tokobunda te oyo akufi aza papa na nga te émotion eza nano na obunda bien te mama oyo bazobunda baya bato bazali pembeni edingo te eloko ya papa wana akufi oza milisi oyemba ndeni okoyemba te babiso so tobundi te mpo toaloba émotion tondima te ke non lelo champion akei malgré akei na poso ya spiritualité aza mais poso ekei donc tokomata na ring te tokobunda tokokoka te mpo présence na ye tobunda ye azalaki wana soso talaka lelo motu wana azalaki pembeni aza te obunda te okokomata na ring te biso nyonso toyebi ke katia balelaka ye na komba mutu na mutu balelaka ye na mosala oyo ya banda osala siko comment ça fait yo obunda te non sikoyo fo yeba kosala différence ya sport na motu abokoli yo biso a part catch nga edingo abokoli nga mama misi témoin ede catcher h ayebi bafibo bayebi donc presque bacatcher bayebi donc tozwi na ka totia part nga azalaki na mwana oyo edingo orienté na vai na ndako na ye abokoli nga alesi nga azozwanga ndenge azwa badegesi ndenge baleki kozwa makiliba ndenge mama misa baleki kozwa nga na kati ya ndako edingo apesa na quartier moko te oyo avanda na edingo na ndako na edingo apesi yo chambre lalaka ezaka ngai pesa na quartier moko te oyo abimisa mbongo na ebele mpo edingo asala cérémonie ezaka ngai bongo fibo non fibo ntango toloba na fibo moni na quartier na bato mosusu baza ndeti edingo totie matete fibo matete fibo aza na mwana mpe edingo comprendre le mpe edingo abimisa fibo ata noke mwana so biso toye koya ebamana biso tose sacrifice tolonge kasavubu toye matete toye mpe edingo so fibo matete edingo donc ekare eza mo makasi apui na spiritualité na mayele bon mpo makambo mosusu eza mwana tolobesa te mais fibo a témoin ayebi ke non plutôt abimisa mbongo ebele oyo katia moko abimisa na cérémonie na ye te oyo apesi edingo aza te nga asoma 13 ntaba comprend apui cérémonie na ngai ya de katia oyo baya ya minene oyo bayebai na afrique baya mais bekatia mosusu babimisa mpo na nsima ndako mpe edingo wana mwana moko te oyo abimisa kati me mwana moko aolanda yebi ke non edingo abimisa ekatia te mais biso edingo alongola bilamba aye na ring ase sacrifié asali oyo cérémonie esili bakachi bameli masaka bakaze esombama ya masaka na cérémonie ya Python oyo bakachi ya mosusu baya batala babiki no te Python vraiment dépenser na cérémonie mama donc kachi toloba kachi nga mpe edingo nalonga déjà kachi mpe edingo nakomaki mwana edingo. Papa, merci beaucoup Python toye epai ya Python d'Afrique Python ya biso ya Brazzaville nde tozana awa Python lelo oyo oza quartier est-ce que lobi lo bokondima mpe mwana oyo boti akoma quartier lokola yo nakokondima te
Pona nini? Pona yebi passe à catch. Moto yebi passe à catch te wa ramassa catch. Pour on va yeba convenir eux ya na catch. Catch est sport moko za ba ranking, catch est un sport moko na sorcellerie, catch est un sport moko boy. Baza contre succès baninga. Akoko mona ona succès boy akoluka le tout. Akoisa. To boma baninga, bi boma na biso na biso. Vraiment. Donc ta personne na rolinga te na tinda mwana nga na bêtise ki na bêtise wa. Je réponds te. Moto ayebi mabe, oteza mabe, soko lingaka mwana yo okoko tinda ete ne loko wana. Loba azala lokola ba to mosusu yo entourage dingue ebimisa ekatière. Wana c'est bon. Lokola entourage ya wasses. Lokola biso, ebimisa ba biso katière. Ya ka modorme ya wasses. Mais ba misusu lokola ngani na zabu. Mwana nga sona ka bimi katière, moto abimisa katière na ko porter plainte. Pona? Ah? Pona nini? Pona nini? Peut-être que ça y est mon ndima qui habite le roi pas ça quartier ça nga pele fona ko quartier. Na ke pam tu kingani po asala nga fula nga sanga ba ko mine quartier. Est-ce que ka ça mtwana pourquoi? Eza destin moto. Soki na destin na yo soki tanga maite ko za quartier, ko za la pe quartier ta to forcer catch, o rumela na quartier. Tanga mai ki za quartier. Te ya ye tanga mite, nga moto na boti. Na ko ndima ngoti. Mo le beza destin. Mo mwana nga Mike na komse quartier. Jamais na ko ndima mwana nga za quartier. Pona yebi catch. Ya sport moko ya na ba rokin ebele. Ya sport moko boye. Ba beto eza na catch. Donc elle koki jamais kotika mwana nga po lelo so na kangi miso akokemba. Ndamo papa na kemba na catch. Kemba na catch. Ba ninga miso ba koma jonga ba rokin na ndenge na bango. Donc étoile nangé soir bango. Oyo za piton d'Afrique. Bana za piton anyoka. Ozane nyoka simate. O piton ande la sinyoka. Nyoka zonga ka simate maman. Eh. Aza nyoka azonga ka simate na kinda ka liboso ya lwa takinga. Donc jamais na kolinga mwana nga ko makatière. Ba oyo bandimaka wana mwana ko makatière, c'est que ya kembi na katite. A dû ba problème na katite. Yanga ozo parvenir ko encourager mwana ye ko makatière. Ngala ko kufa la likundu na nganga moko. Je préfère na mwana moto na comme c'est katière, abimi na rôle na komona. Oui, piton d'Afrique toyoki piton le bilo roi enda ko makatière, jamais il a ko ndima mwana oyo ye akoma makatière. Pitolo nini o déjà komela ya kat na kat ya mabe oko bakele londe na zabu eloko nde komela nga pona dimaka musala kat peut-être sona za na kat ya te me komela nga te des avantages ni ya komela nga na kat na nimili ya kat moto to zo ranking mais bosela ta kopa mbongo na été o mninga no kat ya to kat pourquoi moto azo salo ki jalousie boza même pas na ni kopo bosala na ye yani nte eloko nini ya yo zute mais kaka boy pamba akrelo likambo akutana na makambo ebele amona pe ba collègue nanga misu ba quartier ba kenda ba kufa pona ba ronkina catch catch eza sport ya kindoki soki moto alobaka no ke catch ana kindoki te lokuta wana c'est que yes touché ke kindoki te c'est que yes suka kana kaka technicien ezala technicien apesaka moto pas comme a quartier. Bon, maman, ils ont le rôle encore. Ni mota chassé, mais moi, il a été mota chassé. Il y a qui a chassé, après si, ban a balina moi aussi. Donc, tant que vous avez un bouma, on a pu profiter du solo. On est allé, c'est. Mais yo, ça piton, non, avant comme les piton, il faut les camons, sacrifice. Nous, on soit Alexa, papa, Alexa, moi, on a bon, bon, de yo, sacrifice, tout est. Bon, là, limingi, libanda. Libanda de. Loka liboso na banana mwana nga liboso akinda. Oh. Boteye na fille moko boye Hortense. Deuxième, le premier kende libanda. Libanda de. Na kokolia libanda na koko dambonga na bwaki na nzela moto tu yake. OK. Koko ya la temi pembe na goudron na tala bano batindaka atalo kaka bona 12 na tindelo nyira molimo. Elekio. Ya solo one. Donc il y a une famille qui commande libanda. Oh, la famille a linga toucher la famille. Mais na mona ba msuba le ba mettre spirituel ba ke sacrifice ya libanda na ya famille et kokani balani te kokani te. Il faut banana motopo na. Après si malango bandi libanda. Dans il y a déjà moi na yo donc moi déjà font la nzela. Font la nzela. OK. Ah. Oui oui.
Ok, voilà, on a tous un piton d'Afrique. Piton d'Afrique, et le nini, oh, et comme il y a ma lame na catch. Oh, mon aïe, et le aussi, na comment nango, et ça pour na catch, so, mituka, ya yo, et le roni, comme il y a bien. Bon, catch, maman, catch, et puis, on a une relation belée. Pour qu'il le lot, on va vraiment respecter à travers la catch. Côté on a besoin d'un cabo à 16, côté on a peu sur la salon, ceux qui ont été, mais, naza plutôt, mais naza pas le pango, naza pas ma pango. Si on a commandé ma pango, à travers la président nanga ou à 16 moto, mais ma kinga, à comme quartier. Mais oyo, alors la catch est fout à rater, c'est que yéna l'article du côté on a catch, c'était pour azana stratégie à savoir vivre. Stratégie ezandeni soki yo ngana tosali relation ngana yo na bo garder relation lobi yo koyinanga na soki yo otambola na lokoso ozozwaka kozolia ozoyeba te ke on a dit lobi pe fona bongisa venir nanga lobi yo soko lengo bongisa venir na ozotambola na loyenge ozotambola ba via masanga kilikili yo moko zomi modi carrière na isa gérance donc moto alobaka ba quartier bana mbongo te eza ya des quartiers zoba po ba éviter que ako zo mbongo tout lelo ali yango lokola nguba mais mbongo na mino pe mo za mbongo mabe super ko zo mbongo ba bite mbongo mona ni so bana non mbongo mabe ezalaka te na mokilo tout eza mbongo kote mbongo esalamaka eutaka pe bajab bazalaka wana so mbongo nini ya mabe koloba mbongo bana mabe depuis kala kote eutaka nati esundaka yakaka biso ali kaboli biso na maboko tokomolia mbongo eutaka na makila parce que eza gérante na yo faut koyeba kogérer oyo yo ozozwa mais soki yo oyeba ogérer oyo ozozwa te on s'est sorti na ndeni on s'est sorti te soki ozwi yo ke omola kaka pamba bar nani ekangi te lopango na liboso sombi yango wana okomova na kaka na bar mais ngai ntango nayebi ke nazwi boye te naa na bana lobi fona bongisa avenir na bango po mwana mpe azwa rythme oyo ngai nabongisaki avenir na ye mpe kobongisa avenir ya bakoko na ngai donc soki oyo alobi ke catch efutaka te wana ye ngai naliaka na catch navivaka na catch na na barelation ya catch. Ouais, plutôt d'Afrique, tu es dit que bino so boya ki matanga ko ya ko ya et dit icône biso moto ngenge a ote ko tika biso. Banda yedi akofi banda de jeux comme na Kinshasa. Au bundi combien de fois déjà na matanga yedi? Bon, nga na bundi te pona alaki na souci ya papa wana. OK. Aza papa wa bando konsenga mingi. Na alaka soki na du problème na président nga wa SS. Il faut na rendre compte. Il faut a conseiller. Président nga tona lugana benga boy ayamba nga téléphone ti. Moto alaki ko benga ye so na pesi rapport na poko na ngai dingwe abengi ye o SS leki na ngai yo nini na piton azali mwana na yo otika ete boye mona ngana wa SS tozongi bien ko alaki vieux abanda ko pesa nga ba conseil alinga kinga pe mi so ayi boza vite to alo tambola mingi na ye na boza vite ba o baza na kati ba yebia ayebi nazwa mpe babere mosusu na nkombo ya vie wana bato mpe mosusu bayinanga na nkombo ya vie wana mais nase soumet D'accord, merci beaucoup. Nazongeli piton na biso, piton Kinshasa non? Ye piton d'Afrique, ye piton na. Ah, bino mwe banyoka. Ye nyoka, ye pe nyoka. Nazoya nyoka Kinshasa. Nyoka Kinshasa biso se bagi bakatemi ba baike na temps il y a Kofi Azaki numéro 1 représenté à liste faire dans le monde entier. Est-ce que c'est vrai ou faux? Oh, maman. Les bateaux d'abord pèsent information le baquet non. ROYO qui déjà qui est Azaki numéro 1 va liste faire. Il y a Azaki numéro 1 va liste faire. Il y a Azaki liste faire. Oui, bano au solana Satan direct. Un audience boye bano kutana boye ba solo limba moya comme c'est ce message. Donc information yo quand les vraie information ya mon biso siko ba ne te sara na to la nara du domaine ya yemoko champion. On est champion du monde. Champion du Congo, champion d'Afrique te. Akenda poto bo mambasa na poto no. Anga boma mindele ba yoka somo. Habité zonga mboka na. OK.
aza champion du monde azalaki numéro 1 Lucifer na monde entier mobimba ndenge outi koloba mais lelo aza suna biso te atikidi biso déjà et puis aza déjà enterré donc liwa ye edi ete yoni mama atiki biso te atiki yo na nzoto biso atiki biso te na bosola kati lelo oh omoni eke wana ezaka nzoto nzoto fe kende ti jésus babakaki na ekulusu baboma ye oyo ekende ezalani oyo oyebi nzoto ne mpo bino boolobaki edingo akufi bino nde boolobaki edingo akufi mpo bomoni nzoto ke siko biso toyebi ke aza mpona eza spiritualité eza su nzoto ozomona nzoto te donc mpa na yo edingo akufi mais mpa na nga edingo aza epa na nga edingo akufi epa no edingo aza na ndenge nini mpo sosi toyebi ke touta koenterre déjà edingo mais ke mpe koexplike biso mpo tocomprendre te balandi ya tozomona balingi badécouvrir edingo yango aza koma na esprit bokutanaka bosolaka o koma mama donc oza na oyebi te ke non wana demone wana monde éternel wana monde oyo oyebi siko biso wana monde na biso wana monde éternel biso tomiteka tout tomiteka ton obi omiteka tout seke so lelo nakufi me babotisanga baolelanga te bayebi ke mwana wana amiteka ya ye tout sikoyo omiteka tout wana ese moto apesaka mbongo te eza spiritualité tolobaka edingo akufi na poso me na molimo edingo akufi te posiko na kobele boye epa na bi papa na poso opesanga ata mwa $100 mwa $200 akopesanga mekana te obike obenga abiango po tondimaka ye edi akufi te mekana kobenga ye edi tomona ke azali po biso si tobike ye edi akufi nzambe eyindiaka ye edi apesa biso apesa mbongo nga te pardon po tobike nga ayebi ye edi akufi toko obike ye edi akufi te azali mekana nu tomona simba papa ebene ezezwaka caméra soa komona ke edingwe akufi te edingwe aza en vie moto nyonso ana biya moke apesanga n'importe billet bato bana biya ya moke bopesa ye ata 50 babi ya moke ata 100 francs ok pesa pardon non ngai asimba te opesa ye direct ebe yeze ezume edinga moto na ngenge papa biso bana yo bato bandimi te kozwa envi toshe 100 francs ya kokata na makasa aya pelouse papa apesa biso mbongo tomela ta masanga po bato bandimaka pouvoir ono ezaka na sa buto mpe na sa moyo simba bwe mama merci papa 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 $100 ondimiki edingo aza en vie aza en vie na spiritualité babi ke edingo aza en vie fo ondimaka edingo aza en vie edingo aza en vie meme tape soso mbongo tomela masanga me edingo aza en vie po mta pesi moko abike bana nga omela ta moko soki ondima te pourquoi ke edingo aza en vie edingo aza en vie oyo tosali transfert bwana asengi ye ya tindi bana nga bomela ta moko nzambe naoka nzoto malili nazongi epai ya maître yo mo oti komona mambo oti kosalema ababike ye edi akufi na bonzoto me na spiritualité azali yo mpo ozondima ngo eza oyo asali epai na yo omoni yango rêve ababa te namoni ona otuna spe epai na eza vrai mama
asali la miso na o Eh, miso ba bandela po ba mekaba la kisa o Python. hein Ah, c'est bon oyo nini litungulu. oignon non Oignon. Maman ebeni. Ebeni. betu sambila nzambe apungu betu sambila makoko betu sambila fumu tata kanza abwe vindulu mais ils quand de moi je suis le pas mal les secteurs de Lucifer alors envoie-moi le 7 que tu vas le faire abeleli na kombo ya edi moto na ngenge ah ya edi karabat. Merci English. Python, nyoka te, pardon. Python. Kubas. Hey. Ok. Donc, tout le monde qui est présent sur moi, il y a vraiment quoi. C'est que il y a Koufi na Kibonzo, to biso sur intérêt qui mais na module vraiment zali. Ok. Oui, maître. Tout le monde a lik na kati lik e bimi non. Faro boma. Eh, oye kufa. Eh. O pesolia. Te non liate. Amoto asimba. Te non simba te. Litungu e bon wani e komi maki autoxa. Ah bon? Ok, donc on sentir vraiment présent, ça y est, des ouais. Voilà. Dans la rôle. Ah. Donc litungu e bon wani e comme des maki autoxa. Bino mona, la présence ça y est des ali. On va katia ba ba ke to enterrer dit mais présence ça y est des tika donc c'est vrai. Ton dimi bino moment ba démonstration ande salemi. Maître Python on a biso Congo ça ba démonstration au monde qui a bengi pour présence ça y est dit mbongo bimi. Python d'Afrique auto azaki na litungulu mais bimi si ba moto et bon wani e komi ba maki autoxa vraiment. Donc il dit azar vraiment quoi? Il y a déjà profité. OK. Il y a déjà azali. Pas na biso azali na esprit. Pas na bino akufi na poso. Oui, maître, au taille boiseau, il y a qui connaît la dit. Dernier, tout le monde déjà qui est bientôt là aux autres on n'a pas vu. Et là, on est déjà au yo aux juifs. Donc, il y a qui connaît le mot pas y là, on déjà aussi déjà moi le mot pas au y a juste là on est là, attendez. Bon maman. Et si vous l'avez raté, moi il va place est en raté. C'est très d'accord va venir ça va voter. Mais ils a surprise na zo la bakatière à Brazzaville. On l'a que ça bango ba zoginga la tikala. OK, donc il tikala championnat na Brazzaville. Nazo kindo bunda championnat, la ceinture champion du Brazzaville, na champion d'Afrique. OK. Bango tout wana ba Palmas, ba B Santa Bara, nazo rubula bango moko. Na ba RTGA ba yebi. OK. Vous préparez hein, nazo ya na tika ki ça pour na loyegete. La tika il pour préparer championnat. Lobby bozomo na la championnat. J'ai à préparer déjà. Préparer nazo ma bé. Santa Bara préparé, Palmas préparé. Royer ba na bino. Alors ça bino kinga na mort vivant. Akufa kala, aluka moto ko bomanga. Ah, okufa kala? Oui. Okufa nde mais tout le monde aux vivants. Na kufa déjà en esprit. Oh. Donc il bon moto quand de tambola. Donc na rasuna soma mototé. Oh. Na rasuna soma mototé pour na ebité. Aluka moto ko danga mbona nzoto nanga.
mutazo sunga mbona nzoko ndenge ni mais yango wana nakufa déjà akokanga mwende nini peut-être yeni moto akozala héros oyo asalinga mabe famille nanga etika lobila ye. Oui ok dans le sens là nga na bangaka likambo te. d'accord nazongi epa champion koto champion namoaka bademonstration kaka maboko boye nzambe champion bando banda 4 avantage ni déjà oyo okutana nango avantage na 4 mama naotama na mutuka $10,000 pe yango mutu eza na top mito na RDC naotama na mutuka no eza na $10,000 à part de so mutu aotama mutuka $10,000 c'est bavantage eza ebele na 4 pe na RDC na 3 parcelles baparcelle ya bakinsenso te ya bakaluka te ya soki banini te baparcelle na Kasavubu na centre ville aussi stade martyr obeti depa okomi seki bavantage eza ebele na kati sikoyo ozala bavantage ebele na kati ozala bénéficiaire na kati po comprendre que non vie ou la mort eza na kati ndenge papa na biso edimo azalaki donc apesaki donc bomoi na ye na kati akufi na kati donc vie ezalaki na kati ndepe biso bavi na biso biso osala mosala te te naa na place nakenda cope te cope na nga kisi kati kutu te mais kisi navandaka nango mpe na croya nango na génération na nga mais pas na nga ondeyaka bato na nga ondeyaka bana na nga ondeyaka bakamarade na nga ondeyaka connaissance na nga daso lelo naye nakufa seke nga nde funa kende ndenge edingwa ke ake ye moko poso ke me amemi mutu te to biso toa bongo selo babike kende seke poso na nga eke donc vie ou la mort eloko soda aokende guerre tine tobandeko somo aoke obunda na ese donc azwi munduki da ake azongaki sasa te make